Nge wana ya koyokola yango wana nde sikoyo bakotisa biso na colonisation ti lelo evanda yango esalaka ke bato baoyeba ke lolenge ya koyekola wana eza ya mabe eza salite ya malamu eza oyo mindele bayela biso. En fait, je ne suis pas entré ya ko attaquer yango directement ko vanda lokwa révolutionnaire non nazo loba makambo oyo ekosunga biso pour évoluer dans mboka na biso. Mais pour na bino évolution eza d'abord ko s'approprier bien ko valoriser ba langue na biso. Yango na de évolution. On eza ko canal. Okay. Évolution eza kozala na ba citoyen oyo baza na maturité intellectuelle. O baza na mayele. C'est-à-dire mona sikoyo mayele wana na lobela wana ekoyate pona tozoye kola makambu na français non eroyate eroya tangu tozoye kola makambu na lingala ndeti ngaboye na mwana kin na botama na kin na loba kaka lingala na loba lingala na parler na mère na ngai na ba master tout consort donc eza langue de cœur na ngai surtout na oye kola makambu na lingala au-delà ya koye kola même science na comprendre que makambo science na lingala be yango nzebi au-delà ya koyekola makambo contenu nazo comprendre pe que makambo o nazo yekola eza makambo ekosunga ngai pona sunga nzinga na ngai donc environnement immédiat na ngai nazo yekola te po nayebi ke makambo na yekola eza makambo ezala na poto makambo ezalaka na pays X un pays Y parce que c'est ça lorsque on apprend en français on sait faire les liens directement entre les savoirs que nous acquérons et maintenant la esika langue wana eutara par exemple que non mathématiques chimie wana biloko ba français wana eza biloko ba grec parce que eza minoko na bango et que kotina minoko na bango alors que normalement savoir ezalaka universel ce savoir est comme kozwa forme ya mboka na mboka tangu bosela ba minoko wana ya libanda et puis na nyonso ezozala frein toza d'abord na obligation ya kobunda pour na comprendre langue au bazo tangi c'est la biso français parce que pour beaucoup de personnes en bandete ba biso boye français ezala pasi makasi pour na koyekola makambu na monoko wana siko tala no difficulté que science en soi déjà izaka pasi pour na maîtriser yango siko na double effort ya kosala na maîtriser français et puis na maîtriser makambo bazoye kolisanga na français. Tu penses que c'est facile? Mais c'est facilité certes, mais est-ce que vous avez un moteur pour la langue nationale la lingala, mais est-ce que ce genre de personne là, de cette personne là, a international? Alors, on a des facilité à s'adapter, ce qui est comique à se confronter na batumususu parce que faut dans la langue on communiquer facilement, ils ont bien sûr français, mais il y a une lingala na yo, moté ko complexé ou bien on a la difficulté à communiquer, ce qui est comique ou affronter batumususu. Bon, déjà il faut tozongara na ba base. Ba formaka ba intellectuel ya mboka te pour ba communiquer na bato libanda. Ba formera d'abord ba citoyen ya mboka pour ba servir mboka ba communiquer entre bango communication bobenga wa international ça vient après et puis ce n'est pas eza indispensable te ouais lelo to mona ba chinois ba ya awa na Kin na Congo ba sela biso ba mama na ba boulot ba joana ba yebi français te ba yebi anglais te balobaka munoko na bango mundi lingala kutu bayekola ngwa peine ya tâtonner puis ils ne sont même pas obligés mais est-ce que baoya awate po bango bayebi oloba français bayebi ata munoko na biso bayara po bango bayebi otunga ba palais bayebi otunga ba prince vous comprenez ce problème fait comme na niveau wana toi na posa te former ba intellectuel ya solo ya biso ba congolais o ezaki lelo ke tebi ke to na posa to tonga ba so de mouton na biso moko to kepe to ziba na INBTP to exploiter ngo to na posa to ça par exemple élection to yepe na ista to yepe ba na mai boya bosé la biso ba irne na nini wana na ba voter la wana nini machine à voter wana et ça mpe na ista to betyango so biloko wana nyonso wana poto beta yango il faut batu ba yekola na munoko ba yebi malamu munoko ba maîtriser vous comprenez donc ils amage non ba noko ba na Lubumbashi ba yekola na Kiswahili bato baza soki na popo kabara paso nini ba yekola na munoko na bango so wana ndo mona to koma fort
au mona magi na Congo ba créer que logo X ba créer que logo Y on se comprend to ba tout ce que libana ndi ba comme ce ko obligé ko yoko yokola ndenge nini bilo boza mais makambo yo o moni ba biloko ndina na loba boya ezali makambo sikizati na kale ya kibongo o moni o to benga lelo Egypte na kala bando benga on Kemet so na Kemet ndeza wana izaki na batu bazo uta ba mikili ba uta ba mboka ebele bazo ya koyekola na Kemet na Bible botanga ngote na Moïse ya Bible auta pena ni soki na mboka ba juif auti kuna aye na Egypte il a appris aye koli makambo na Egypte eza na nyani o benga théorème de Pythagore webi Pythagore auta na Grèce aye ti na Egypte aye koli makambo a mathématique au mona o x carré tout consort Pythagore aye koli yango awa ozomona so landi motangi ba histoire ba obeti la yo make no Pythagore aye koli yango awa ezaka ke tango ekomana ba tamonde za ke flani ba européen na pour ça ils ont place tout consort bende ba ke o pese loko wana comme no théorème de Pythagore mais Pythagore ye mo atikala jamais ko lobake non ngai ngai non ya ye ko la en Égypte ça ya biso ba noir ozomona donc ma savoir ezana ngo makambo ezana ngo problème ezaka ke tozui temps mingi te ya ko vulgariser passé na biso ya ko promouvoir yango et ya ko se rendre compte que il fallait qu'il to perpétuer yango au lieu ya ko tenga manelo tenga ma to kenda na démarche o ya mabe ya kolanda mindele. Voilà, vous sentez vraiment que il y a de la matière et de la volonté. Voilà pourquoi moi je salue toujours initiative il y a Edmond na équipe aux entouré mais j'aimerais siko au lobby la peine à bateau bandeko peut-être ba monio kara lelo ba mondengo zoloba ou expliquer bango comment est-ce que vous évoluez dans le club de lecture il y a Tchangou et pourquoi seulement il y a Tchangou, quels sont vos projets, expliquer un peu bateau peut-être baza attiré par rapport au développer Maïl et Asiko. Bon biso ezake to bandi na Tchangou mais idée ezali ma ko s'étendre je crois que bientôt avec ba moyen ndenge koki komona na to koma pe ko travailler na ba district mususu parce que idée za même to kota na intérieur to kento travailler ezali club de lecture to komo nango ezali club de lecture Tchangou beaucoup et biso kuna to travailler kaka na lingala ko travailler na lingala c'est-à-dire que to kutanaka na ba membre ya club de lecture na biso to betaka masolo autour ya livre ou to ponara parce que club de lecture ndenge fonctionnera de manière classique ezarake bo pesi livre moro par exemple na moi oyo to kosalela livre ya Richard Ali Ebamba au PC échéance moro par exemple il y a un mois il y a 2 semaines ba membre ba 8 ans ko tanga livre wana et tant to kutana to betisco masolo ngana tanga ki livre na CP ne loro boy na CP ne loro boy te pour na livre na apprendre boy ndani ni ba club de lecture et fonctionnant mais sauf que biso spécialement to betara masolo kaka na lingala siko to betara masolo na lingala wana eza teke to lali to lamuki ke non to bandu beta masolo na lingala tozo beta masolo na lingala parce que to timbeli ke ezali important to koma ko beta masolo oyo ya important na minoko na biso parce que toza na réalité mo babenga yango diglosie réalité diglosie que la réalité ezalaka ke boza na mboka o bo utilisaka des langues bo utiliser langue babengaka langue basilex na langue à collecte langue basilex eza langue oyo bosalaka yango mpona badébat ya banzela nde babengaka ba langue vernaculaire yango bobenga yango lingala donc lingala eza mpona kobeta masolo ezanga ntina eza tout consommer so bobeta masolo eza vraiment na nzela na baécole na baadministration et tout consort bautilisaka langue à collecte obenga yango kutu langue officielle français toi en face à réalité wana siko réalité wana ezosongisa biso sima makasi esala ke to baluka aka esika moko oza corrompre na français parce que na français tozo sala ke tozo kutana na ba formation kaka ya ba linguiste omona ke no mutu atangi pendant cursus na ye ya primaire atangi secondaire humanité eloko ya yebi
ezara français mais science ma o muto ayindeko yekola ndeki no asali biologie chimie asali lokola mathématiques et tout comme ça ayebi na yango te mais il parle un très bon français avec un contenu créé. Pourquoi? Parce que lui, on lui a brandi que cette langue-là. Alors que nous, on a besoin, il y a contenu, langue et yaka après. Il y a un biso tout ça là, vraiment effort. Il y a kotia monoko na biso lingala au premier plan. Et maintenant, toko makoye kola avec toute la liberté na monoko na biso mo ou ezali lingala. Voilà. Mais comment est-ce que les gens pourront entrer en contact avec vous? Un numéro de téléphone, une adresse? Comme ça, ceux qui seront intéressés, contactez nos locaux. Voilà, numéro de téléphone est allé 089 983 76 73. 089 983 76 73 ou soit par numéro où ils allaient afficher dans donc vous pouvez contacter Bango comme ça Bango bino en contact na biso. Vous vous réunissez comment chaque mois? Chaque dernier samedi il y a mois tout coûte en ramène de manière mobile tout tambolaka donc na mois passé tout coûte na Bibois na mois où les cas qui wana tout coûte na Njili so na mois où pe tozotala côté nini tokotambola mais tozala na tchangu ramène tout tambola de sorte à couvrir tchangu mobimba. D'accord. Merci beaucoup Edmond d'être venu nous voir. Est-ce que vous avez besoin, il y a un soutien, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment, on a vraiment besoin de soutien. Bateau, il va comprendre sens il y a vision abisso. Bateau, bazan na posa, to sangana na bango, poto tombola mboka na biso. En tout cas, boza le bienvenu. Omoni nazo lobara mingi musala oto sala eza d'abord musala ba patriote. Eza ki mboka na oyo eza ya biso. So to bongisi yango te muto abongisa yango pe azate il faut to telema to banda kotonga yango na yabonde babengaka ekolo ezali esika oyo batu basangani po bakola esika moko siko il faut to kola il faut to banda d'abord ko revoir lolenge na biso ya kokanisa ya komona makambo po développement ya mboka evandi na mitu ya bato bazovanda na kati ya mboka wana yango urgence ezali makasi kokoma koyekolisa bakongolais na lolenge mususu na lolenge ya facile oyo bakoyekola e bakomata e soki bango bazomata pe mboka na biso Congo ekomata yango boza vraiment les bienvenus oza na posa soutenir projet na biso oyo ya club de lecture. Et on est là vraiment tous en posant à bino. En tout cas, je parle des soutiens à l'olengenion soit donc dans tous les plans. Voilà. Exercice à souka. Pour la libérer battu pour être dans le plateau. Faut on va dire ça mon staff. 2-3 personnes, salutations rapidement et puis on va se quitter. Ah. Mais kanan. Oh quand il est là mutu. 2-3 personnes quand il Ah, d'accord, merci beaucoup. J'ai dit merci à toi, Josué. Nandengo pesibiso soso espacio ya koleka awa. Kaza culture partenaire dans votre travail aux agriculteurs. Ah oui, bon, na pesimbo te pas di Mercia a Ebi, la pesimbo te pas Elvis sa poupée autozakanaye, voilà. Ici, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Je veux me séparer.